Voilà. Bonjour et bonsoir. Ça dépend de laquelle vous me recevez à travers cette belle émission. Bossé Mbona Etumba, toujours à la représenter. Et pas votre humble serviteur Serge Bol, autrement dit, les cadets de la diaspora. Moi, je suis la diaspora toujours. Donc, dans le cadre de la Bossé Mbona Etumba, toujours tout y a un poste récepteur, un poste numérique. Oabinga na komba etando na bino pona ko pesa bino ba maloba oyo population makoloba maloba oyo peuple akolela partout. Je crois que botala partout banda ko na biso oza na libanda ya mboka bandi ko boza pe awa na RDC bandi ko boza pe en dehors ya RDC. Voilà, avant que na banda ko loba na lelo na pesi ba salutation na ngana ba imboka nyonso banda biso, pourquoi pas à celui qu'on appelle donc maître, donc honorable Mboma Koumeza Gabriel Motema Pembe, la population toujours proche de la population à Kosala Malamu. Merci à maître Lens, maître Lens le Kwatulu la pêche mbote, l'encadreur la pêche mbote, pourquoi pas maître Arnaud de Diabassana toujours. Donc Maël l'expérimenté, Moutamaël est toujours. Merci à maître Seigneur Brice Matadi toujours proche de la population et ça va bien. Mesdames et messieurs, le nom de Kolobela domaine absolument toujours nous mais c'est complètement la réalité pour mes informations sur la domaine enseignement. Mais le lot compte moi mon point essentiel parce que donc que dit la loi maître Brice Matadi, que dit la loi maître Arnaud Diabassana, Ben Masumuko Audrey Menga mon ami privé. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que Botalabiso vous partout. Là, je suis en train de parler tant que fils du pays. Tant que mon lobeli, n'a dit que loba devant étando parce que pour la loba mai o ma la population. Naza wate pour la injurier, naza wate pour la komeka ko finga ba autorité. Non. Nazo loba tant qu'il faut pas améliorer musala, faut musala bango parce que ba meka ko améliorer ba service o ma ko le enseignement la commune Angile. C'est ça que je parle. Là je suis en train de parler tant que mon lobeli, tant que journaliste d'investigation. Na sala qui descend moi moukié na quartier 8 sur avenue Tamwisa population ma ko là à cause ya kozanga kosala salongo et bouché na quartier 9 na entre benga virage na quartier 7 caniveau ils ont bouché yango ils ont provoqué ba dégâts pour la kosala ya provoquer moi ravin na avenue Tamwisa surtout télémité Tamwisa et ko avenue Tamwisa. Que dit la loi Toroba qui dit la loi maître Prosper Fouani, est-ce que loi mbo que lobby c'est que mon toit koloba polele mon toit koloba l'expression de la liberté, l'expression de parler. Pour votre arrestation au Kangangai, là je ne sais pas. Est-ce que loi droit constitutionnel la mbo kanabiso lobby que mon toit koloba polele bo Kangaye, mon toit koloba vérité devant étendre pour votre arrestation au Kangangai pour le moyen pour éliminer là trouver yango c'était to éviter. Je suis en train de parler uniquement de ma référence. Quand on parle de ma référence, cela veut dire une gili. C'est ça que je parle. Nazate Bousso est en la bino pour la meko finga. Nazate des fois est en la pour la meko injurier ba autorité. Non. Je parle uniquement de ma référence. Tant que journaliste d'investigation. Le prérogatif de bien parler, je suis en train de parler. Oh, et sengeli ya koloba liboso etando population ya Tamwisa ils ont le kaka mai o batali enseignement salon sala maraté ils ont provoqué érosion dans avenue Tamwisa. Là je demande à la régie, vous êtes prêts avec moi, d'accord, on a régie au peut ça dans moi extrait il y a Tamwisa, après on se retrouve après les images suivant cette image. C'est parti. Balabala Tamwisa banda tozaka ba jeune balabala ezaka boyote mais siko banda ba pesa nzela na fulu oyo njili mobya ba boka matisi na bango awa biso quartier utia na balabala oyo donc to kufu ko kufa ba bibali ba kufa ba mapango nyonso to katani banda koza ko koya ba woseza ko koya siko biso na tango to okende wa banda ba ko soutenir biso na tango boyo bolo bela biso likambo botala ngo bino boko bozo mona te biso tango buka ramba biso to koma na komi mais dukumesa biso bokele ko sangana kuna bino nyesu abato aveni bo sangana mais tozo mona te tile tozo mona biso lo mo ya malonga ezo sama te kaka biso mo tozo bunana ka muke ko kisaki o sali tango pembule ko ya ezo buka kaka siko to kende wapi
tozoyeba te soki tokende wapi so mpe tosuka wapi toyebi te totala kaka nzambe mokati makambo kaka na nsebu mpo motema na biso ezaka na mokili totiaka motema na leta sikoyo lokola biso tokokende wapi na age oyo nakomi nango nakokende wapi nazalaka na wana kaka natika maboko na bino bachef bosala. Bonjour monsieur, komo na ngai Dadi Tandeni. Bon, depuis mes awa twana kamoko awa bamire ezobukana bandako ezobukana tala ndako lopango ezalaki monene oyo nyonso oyo eza lopango soki mbula ebeti ezobuka bamire ezalaki amoni awa ezalaki mire pene ya makasi me mbula deke fulo batia kuna batapusi bazobwaka matiti bakangaka niveau bakangaka na mai ni mai ezokotelaka biso awa ezobuka bamire ezobuka babeto tala pompe ebukani donc mbula matari bakonza mboka gouvernement botela biso likambo vraiment en tout cas bamama baza awa bapapa si bakenda basekala bavevi mbongo eza te mwasi moko oyo bakosala ntinityani soki batongi mbula yesusu ebuki yango esenga sikoyo likambo bakonzi nde bakota likambo oyo po basala yango na ndenge moko ya bien na ndenge elongo bani po balabala oyo ebonga te mutu azalaka boye te mutu azalaka bien deke mbula ezobeta bakozo ezokota mapango ezobukana tokende wapi ntango lopango netikali ndambo mwa ndambo etikali bakonzi basala plus vite basunga biso pour ke babongisa place oyo po biso mpe tozala na kimia biso topesaka bango bapouvoir wana tovotaka bango tomonaka bourgmestre mongo ta kaka chef ya quartier moto tomonaka ayaka awa po tosangana tokende pa bourgmestre toke mpe boye ni solution donc yango moni topesi mbela yango oyo boyoka biso mawa bakonzi bopesi le terrain botala bino moko pour ke boko soutenir biso na makambo oyo biso mo tokoki te. Voilà, merci beaucoup Dieu, merci Bolo. Là c'était les images aux population balobela ki pona biso bomona ki ngamo na sali descente na quartier wuti na Tamwisa pona koyoka population mbela makolela pona koyoka ndenge population ba ko plaider ndenge population ba ko loba ki mwana mboka Serge Bolo kita otala biso. Là je crois que amélioration eyaka na kolakisa na komona kabiloko nazawa te pona ko injurier pona ko ya komeka ko accuser ba autorité non parce que pour l'amélioration et ça dans la commune Angile c'est ça que le prérogatif de bien parler c'est que je parle on a l'une koloba na sens wana que pour l'amélioration et ça la quand na matali en sentiment parce que environnement quand on parle de la voirie na continue environnement la domaine dans le domaine il y a voirie dans l'environnement là sur le plan environnemental c'est que je parle mesdames et messieurs je crois que à base de quoi oyo ba continue la arrestation na bandeko oyo batindele ngai bakanga ngai je ne sais pas si c'est quoi ce qui droit constitutionnel ya mboka na biso elobi ke moto akoloba vérité moto akoloba wakola ki sa vérité bo solo il faut azala arrêter puis arrestation ezala que dit la loi mboka lobi bongo te maître Fanny loi mboka lobi bongo te maître Arnaud Diabasala l'expérimenté loi mboka lobi bongo te ba mboka. Merci na bandeko nyonso boko benga ngai boko loba toujours que mwana mboka Serge Bolo koba na mosala. Merci na ya Patrice Bimbili na pesho mbote na niveau ya Paris. Merci na papa Gary Mogao. Merci au père na tous ces bons skinzonzi. Et merci na doyen fondre. Je crois que wana bo moni wana ezali quartier 8. Ndé moni et lors de provoquer wana ezali ne manque d'enseignement, manque ya salon ondé o ka niveau za bouché. Ils ont provoqué un petit ravin et comme dans quartier 8 la population au moins bloc bango bukala makole la kuna na quartier 8 na avenue Tamwisa. Je crois que ce de tiki 3 mois, 4 mois, 5 mois plus tard togole la Tamwisa wana pe ekokende banda ku tout ekokende. Je crois que là c'était avenue Tamwisa na quartier 8. Maintenant tomé okota mukie na avenue commerciale.
Je crois que Nadi Sukoloba, dans ma matali environnement, quand je parle au mon Mboka Serge Bolo, Bogoti nana arrestation, pour éviter excellence dit tout monise. Ce qui bisoto Koloba boy na vérité, pour la convaincre ya ko soutenir père ko sunga pour amélioration ya commune na biso, commune aux référence na biso local et c'est le bagaboy pour amélioration ya travail et ça va toujours améliorer travail na bino. Là je suis en train de parler tant que fils du pays, tant que journaliste d'investigation. C'est ça que je parle. Si les bases de quoi, on va continuer à battre par-ci par-là, balandanga ba filer ngai pour batik pour ceux qui ngana kufi. Musu ça s'appelle ndira ko bimaga loko ngai. Tozali. Na domaine abiso auto ko sala pour former la population. Tant tolobaka biso ba imboka biso ba lobeli. Tolobelaka na bo solo ezali émission Bosembo na Etumba. Je suis en train de parler c'est que vérité vérité. Je ne cache rien. Ma bilan c'est l'éternel, il craint pour tout ce qui craint l'éternel et il arrache au danger. Tant que ngana tambola na bo solo, nzamba longola ngana ba danger malétique. Bandeko population sur tout parce que to comme la deuxième fois to ba toujours voir. Maintenant total na domaine infrastructure total na moké na nzela na biso wana. Toujours lancer message na ba autorité. Route on va comme on a les routes on va bien comme la route de deuxième république. Bon moni couvercle wana o elongo na depuis elongo déjà au plus que 1 mois, 2 mois. Mais tu as solution en côté. Ba moto eko na kati, batu ba ko sala accident. Ba accident lo lenga kanye ko sala. Bana kelasi ba ko kata wana. Bota la lo lenge ndenge longwa. Na kati ya makadam, na kati ya nzela. Couvercle longwa. Toli ko beta mbela na bandeko o ba kotala biso sango oye kende na ministre na ba ministre na biso o baza o batala ni ki ma ba travaux botala route wana za deuxième république botala ndenge elongwa couvercle longwe o les a couvercle depuis do elongwa ça fait déjà 3 mois na commune ya Njili botala population ma koleka. Mais tu éviter sikoyo est-ce que wana ils ont provoqué des dégâts ou ba mort résalté. Voilà, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Je crois que Bolanda Gingala na boké bibanso. Merci na bandeko banso o banda ginga de près de loin à travers cette belle émission Bosembo na Etumba. Merci na ba confrère na ngai, merci na Zini Kumbi, merci na M Kambakisi là, merci na Doba Sadisa, merci na papa na biso o bazali ba une scientifique Emile Zolandouzi, je vous salue. Pourquoi pas doyen scientifique on a bengi na combo ya Piris bien Piris Makengo on a pesi mbote. Pourquoi pas Pepe Tazi de rassembler on a pesi mbote bandeko tout maman Elvi Mobi na zanga te pour na pesi mbote na bandeko tout o za na biso pembeni pene na biso. Merci na bandeko tout, merci na maître Freddy Kande, merci na Alain Mavanga le sauveur, merci na ba imboka nyonso o boko soutenir émission Bosembo na Etumba nde tokolonga. Prochainement je crois que tokuta na Bosembo na Etumba opération $1 mandeko to lingoti na $1 na numéro zanet ya Orange Money et que ça la bien. Merci na satellite Louvoiseau, merci na maman Mireille Mamonekene, merci na maman Mireille Choubaske, merci na Picho Fantai na Pesio Mbote. Quant à moi je vous dis merci, on se retrouve à la prochaine occasion d'émission Bosembo na Etumba. Kitoko.